pourquoi est-ce qu'il faut ça quand si ma belle si ma si la peau n'est pas tout comme d'accord ça va pas tout ba ko lo ba bilo ba ningo na te ba tout comme bichou la reine ba tout ko ba bilo ba ningo na te bichou la reine écoute en pleine ni kilt ka tango bimi libanda alingi ne pardon to ba fingi biso trop maman epena na niveau na ena ebeli ya musala ya théâtre amuta ko lo ba bilo ba ningo na te et ça bien tes amabe ni na bisio mais même ça d'accord ça ça va distraction à tout changer comportement tout ça la bomoko tout évoluer vous comprenez rien de spécial surtout bon manato ina to tongana uza mutu ya songolo aza mutu ya songolo ngaza famille botasi de père et de mère alors bango pas belle vie quand il a patona ma maman chérie na ko changer té na toujours la famille bota mais la limite ko ça na ba problème ba ndeko na ngai té théâtre peut matin ils étaient fossiles la belle vie ba soirée théâtre peut matin to changer comportement sur été pour belle vie na battu ici là na battu ya ndingo na té vous comprenez théâtre pour matin ils allaient en contact de la réconciliation boyokani pour retomber la culture na biso art na biso c'est ici la belle vie est-ce que théâtre en biso non c'est peut-être photo ça quand si facile la belle vie papa ibutu motu neza boy avant réconciliation na ba guerre bozalé na yongo wana nanya choka kio mutu a choka kio pendo fandi même na en dehors à caméra qui penda boité ah mutu a choqué nga makasi et quitter matato ko sola na ete ezai nani tendresse nani tendresse na yo ba finga ngao tendresse fingi bo mais na il ba maîtrise mingi pour répondre tendresse parce que au moni mutu so bozala ne kala boyeba na kala bo vivre en place moko bo lia bo mela bo tambola bo seka ndetinga bo na moi difficulté en finga ya mo ngaza ko finga sila te dans la vérité mais oui ba chrétien mike zalaki ba chrétien mike zalaki mais ko ya ko finga na ko finga na télévision bongo te yo ba ba to ba loko soti te na lobi na boye ba chrétien zalaki comment c'est à niveau lo ba ya gabi soye na restaurant au benga na e ya na zo lo ba na te na loba la nga nyonso wana mais ya ko finga te ndete batu musuba ba ke no te mama na yo nani yo na fingi tata na yo bana na yo nyonso boyenga so na bongo na commandé. C'est mon frère. Ah, c'est Luzolo, c'est mon frère. Oh. Tu as un problème, Bengani. Après réconciliation, au salipé fort au benga ans Luzolo parce que il y a bien un problème non ans Luzolo qui n'a qui moi likolo hein. Non. Ouais, il y a bien niveau to kenai nango, mais c'est mon frère. C'est mon frère. Si on te dit c'est mon frère, ça veut dire pourquoi mais ça. Ah, ne bon ngai. Tu vas artiste guerre et Zalaki. Et après et l'équipe c'est fini, c'est Anne de Gonangaï. Papa, il faut pardon. L'émission là, pour finir, c'est un seul jour, pardon. L'émission là, c'est la richesse, pardon, l'émission là. Tendance dit bien la saignée, pardon, l'émission là. Bonjour, bonsoir, ça dépend de Herbolanda. Émission Nabiso, Polele, la carte Isaki News Télévision. Commentez émission, partagez, likez et ça, Nabiso vraiment bien. Merci d'abonner, Nabiso fidèle. Au bas commentaire locaux là. Papa José Yungu, la maman Rose la patrona, la grande chérie Sifana Katia Dubaï en tout cas et ça là vraiment bien beau continuer bon vraiment et cause la bien. Na lobaso na zana ngwende na grâce à vous. Binonde bosala kiena zala. En tout cas, ils ont fait la force boinde to tambola kitoko et longo vraiment na bino bo continuer bon et ça la biso bien. Merci na batutu o balandaranga pe o ba commentaire na magonte. Beau commentaire, beau partage, beau like, en tout cas, merci beaucoup. Lelo nazanaye moko ya famille bota. Na ebite na famille bota comme papa leki, baba noko, papa kulutu. Na ebite yesora zalaka nani. Tozana est vraiment invité spécial pour sepelane alo barape bien à compte sa famille bota. Donc Dieu merci mayemba soza même moral nanga fond déjà invité du jour ba mon déjà papa Ibutu. Bonjour. Ouais, bonjour maman Boni. Normal Nangola Nzambe. Julia Mandala. Ah, ok. Julia Mandala. Mais c'est quoi ça Nangola bani? Nazaka Nangola kala 2000 naza Nangola 2014, nazongi Kishasa 2018. Ah. Ouais, Julia, c'est bon, c'est belle.
Quoi la émission là? Et c'est un moment non papa Ibutu bonne santé. Ouais, santé ça bien. À part que ma ligne à micro, tu comprends donc mais ça santé ça bien. Mali les langues. Toi les langues. Toi les langues. Donc bino ba marié ndebo ça bien biso. Toi marié donc moi on a kaka bino ba marié ndebo ça bien. On comme si on marié. Merci d'avance parce que papa Ibutu ça pas mbolinga déjà. On ça mobilité. Bon on marié. On ça la mobilité maman. On ça on na télévision on est bandeli bo. Oh ba on na mobilité mobali wa bali yo mokile yebi nde ba no saka non chéri na nga ba yebi yo yebi nga mobile. C'est bien belé. Ouais, on a ça bien qui me salue l'Angola Nzambe, famille Bota toujours très fort. Avec la vie quand il a partout dans maman chérie. Toujours. Ibutu. Tout le temps comme Ibutu, tout le temps comme Ibutu. On émission dans les longs na s'appelle ça. Ba fan na biso vraiment de partout. Ibutu. Ba to ebele ba kizara Ibutu ba dire Ibutu ezaka très lourd. Pourquoi? Yo mo zo rappelle tant au salle émission ba tinde do liona au tali vraiment. On se rappelle tant tali émission non pour ba to commenter toujours ba to ba yaka baloba Ibutu normal. Oh, te mon normal te zaka onde ba to balingaka congolais surtout artistes comme comédiens balingaka vérité te. Omoni balingaka vérité te ba mabe mususu to mona ngo boye mais to tika ngo esala makaka. Ça veut dire mabe ezali na musala ngo to mona nde tozo évoluer. Mabe zo sala. Mais to linga to école masu mabe makasi koleka. Non, faut stopper ngo. Surtout nga lo baka bongo non te likambo eza bien te, eza bien te. Bat mususu ba sepela raté. Lo bango yo yebi ba mono epezaka fort. Oh, mais faut penser pour me changer. Faut penser pour me changer. Arte a été en sous tournage retard. Aye ma peka likolo. Akisi na mutuka na yewana. Na saki na ye. Aye retard fala alla tamba mpo banda bosa musala. Ya sana na malembe avandi azu ya fongoli whisky. Atie whisky na verre. Ah mais ane whisky là pourtant baninga ba ozela epo bo banda musala. Biloko ningo na to encourager ngo. To linga ngo yo moninga lo ba na telemela ba biloko ya bandenge wana. Batu ba mona ngo mabe. Tango ya ko telemela ngo to boyite ko telemela ngo feza pe na ndenga bien papa Ibutu. Yo mona kaka yo yaka so ka Ibutu kaka lobi boye moto epeli. Ko telemela nyonso ezala ndenga bien te. Et là déjà so ko telemela ngo ko na ndenga bien te. Faut na agressivité moko boye, faut na moi brutalité moko peut pas changer. Et oh non moni bata théâtre. Maman papa nengo sa musana yo boye o retard boye. Comme la whisky, ça m'a bêté. Ça m'a dit non, au sali m'a bêté, au retard, au mais la whisky. Donc pour l'anga retourner, donc ça soit. Bah on a été tolo dans cadre émission. Tant qu'on y a qu'une émission, pour les gens en privé, parce que toi bien on dit. Tant qu'on y a pas une émission, au takara, babisika mususu, bande kono mususu, mais la famille bota na mona au takara bon vraiment té. Ming au takara kara babisika mususu. Té voilà mon bakala. Voilà mon bakala. Na changé. Changer to changer. Changer. On bakala. Boni non nous film na bino kin makambo. Kin makambo kitoko na biso na niveau moko ezobeta ya kosakana te na moni théâtre moko te oyo etelemina kin makambo. Ezobeta monde entier bazolanda ngo babone na bango kitoko bazo s'abonner sur koleka pona film en tout cas film moko za belvia comment ki ngo na motema moko ya malamu parce que mon belle soit comme film en tout cas et ça pas si pour rater raté banda comme film belle vie quand il a pas trop maman chérie banda comme film non raté non raté donc qui makambo ils ont bien ils ont marché très bien si koyo et mari tout cas là mais ils ont continué toujours au talent parce que badina na bazaki na kati bo invité belé bazana kati et tambola pena kitoko. Et si arrive un peu en dehors la famille Bota, papa Ibutu va inviter quelque part à qui jouer. Mais pourquoi pas? Na jouera déjà, na jouera quand la famille Bota, na jouera partout. Au bout de temps, sur la film, moi, au hôtel à Gaïangaï, ils ont la famille Bota. Ouais. On a CD, on a talent en Angola, na CD. Voilà, voilà où tu vas CD. Donc, on a tourné partout. On a tourné pas Barcelone, on a tourné pas Kevin Sydney. Ça veut dire que nous sommes à Benganga. So Benginga, on a tourné. Avoir to kota vraiment
tokota na liso na biso vraiment papa Ibutu likambo batu bozela Julia otuna ye ou pas initiative au pasteur de la foi vraiment azwaki vraiment mokano ya ko sensibiliser ba comédien ba artiste nyon surtout pena ba joueur na Congo na biso na ope bazali banda Congo apese bon vraiment ba conseil initiative wana azwaki asangisa bino na église na ye na njili kuna to mona ki présence ya bato ebele mais to mona pe absence remarquable ya bato pe belé bazaki te mais théâtre bozé belé na yebite raison na bango ezaki ni tant baya kité d'abord faut ba monter dans le programme na ye ya journée beaucoup pesanga que Europe sangai to mona lobby pa likamo songolo mais est tombé que tant sous matanga tant sous fête tant sous tournage moko songolo nous sommes allés à kendaki église nous sommes kendaki na famille na mara mususu donc voilà nous sommes allés na tana mais bato bazalaki il est bien pasteur atei a pesi conseil alors que non to lingana to sala bomoko to tika via ko inana to tika via ba ko fingana ba chroniqueuse ndeti bino boye créer ba problème soupe bino ah bon problème ya ko qui songi so to posera question non question pour poser la question mais aucun temps on te miniature de minya de makara miniature moko tala bombarder le moko boye alors après si be conseil pour na bino atei bino pe bo changer comportement il y a un moni biso changer ba comportement personne no finga to lo mabe to bi ate to doser na to tika po parce que mosala nzamba fukami parce que des fois aleli ce qui mosala nzamba fukameli biso bongo biso ba oyo donc voilà et ça le remonte ko lection on a te ba comédien il faut ba lingana ben financier il faut ba yokana il faut ba yokana il faut ba autant combat mam c'est na oui oh c'est ma sœur il faut ba yokana ba bongisa bango mibale po bato bazana sima na bango basani bango pe ba bongisa ba misuwa zo ba na hotel ekosimba na ngote oh esimba te pour na nini si la to poster belle vie ouais si la to poster belle vie mabeza c'est ça l'amour bolingo sakande ngwana bato balingi te ba misusu hotel ba chroniqueur misusu balingi te oh ba chroniqueur ba comédien te comment ba chroniqueur ba konzi ba ko linga te chroniqueur misusu ba to linga te ke na hotel ko sila te il faut sila parce que ils ont pensé à biso eloko moko te théâtre congolais ils ont kufa on a besoin théâtre congolais sani et mata tala ba Nigeria ba komi na likolo tala ba Tanzania bazoya tote ba théâtre Tanzania mo to bomo non classe mais jamais mon na te Nigeria moko ke finga ba tourner ba leki na télévision ba ko finga bango na bango bazo finga na bazo bomana ba bazo ina na ba poison bani c'est pas normal yango eloko na passer de la foi sali après c'est mbote pas ali pasteur de la foi azapenza mosala nzambe donc a continuer ndengona a lemba bisote donc muta changera bato ba changera pe male Deti papa Ibutu yo leçon ni vraiment attirer na kati wana parce que ebele baloba na famille Ibutu bela pekisa Ibutu apekisa bijou la reine apekisa ceci cela na yebite na part na yo Ibutu bato yo leza est yo zupe temps ya ko localiser bon on a privé au senga bon en dehors à caméra la kutana bango na senga bango pardon attends na appel normal au aujourd'hui de attend benga bango non na senga déjà pardon bato na leza bango na senga déjà pardon na muntu bato musupe mona Ibutu lobelanga bo Ibutu salanga bo atika na motema bo jeune place moko bo pe do mon gars moi keto moko ezali donc voilà quoi na la problème bango te zamba tout ça la guerre moko loyale et ça te que non bo ça musala ya ko finga na ndemo pele que comme maman excusez un terme maman na yo tata na yo boy on zo finga tina famille ndeko o pe to finga tina bana façon comme qu'il est ningo théâtre biso banango ningo na ta biso bani théâtre to respecter mikolo to respecter ba yaya to respecter ba leki to tamola ba genre moko boy mais lelo pine komi kofingana ya kofingana ba chroniqueur aoyo baso ya belle fille baso finga sila baso finga ya belle fille tina moko te
alors bango mibale eloko bowe la rappel to yebite alors bango mibale basani bayoka na basolola babongisa po bato musu bala na sima wana parce que ba musu ba ko tango ba ko ta ba guerre moko boye eza nango na tina moko te de l'autre côté li oyo côté ici là tant ce cop moi ko yebela nzela Belleville parce que comme on a ma Belleville ça makam moto okete moto ele ngopo so ko yebela ngamba mams ndazala makambo yo muta Belleville moto ke o raté le likolani ya bokabwani. Est-ce que pardon na yo papa Ibutu eza sincère et pas batunyo surtout yo leza non na éviter ngai wala zakaka na sengi pardon eza pardon mon sincère et aussi na motema na nga penza c'est à prendre ou à laisser ngai pardon na ngai zali ke non bato balimbisa tant suma bemo na salaka babiloba na lobaka soki yo lingi ko limbisa nga te oh mais na nzamba limbisa nga déjà na Hans Luzolo pe bobongisi c'est mon frère Hans Luzolo c'est mon frère oh tout ça va problème te bengani après réconciliation au sali pe fort benga Hans Luzolo parce que ya bino ebi problème non Hans Luzolo kenaki moi likolo hein non ouais na ebi niveau to kenaki nango mais c'est mon frère c'est mon frère si tu dis c'est mon frère ça veut dire pourquoi mais ça ande ko ngai tu vois artiste guerre ezalaki et après l'équipe c'est fini c'est ande ko ngai hein papa il veut senga pardon l'émission là yo la profiter senga avec Hans Luzolo pardon l'émission là yo la senga la richesse pardon l'émission là yo tendance dibinga la senga pardon l'émission là. Merci beaucoup papa Ibutu. En tout cas pardon na yo et sali biso bien et sali pe batutu ba Hollande biso bien et comme eli batutu o bazaki lésé na part na yo. Toi na besoin bolingo amour ezala entre nous. To sala nde musala. Vous comprenez? To sala nde musala, to évoluer et RDC qui ne liboso ba artiste comédien Congo ba qui ne liboso. Et puis bino ba chroniqueur bo changer comportement na bino. C'est ça. Surtout nous. Hein? Bo changer comportement na bino. Non, biso toza au milieu du village car na makambongo papa Ibutu ezo kitezo mata à faire pardon oyo ebele ba boykotango totali na ngamba SB kuna tata moi si tendresse dibinga plutôt à accepter pardon ana pena abi Belleville alimbisa ye azande konaye kolela Belleville cela qui est vraiment passé mais toi na ngamba famille bota to moni tonton d'accord yebena boy pardon wana to ebité pourquoi ba opekisa makambo yo pasteur de la foi Leli bon d'accord ça n'a évité ils ont engagé que hier il m'a dit pourquoi zo lingano a boyne pardon et pourquoi boyne guerre ici là bon ils ont engagé que hier il m'a dit pourquoi zo lingano ngona mais on a comme conseil na ko pesa il faut tout changer moni il faut tout changer. Moi d'accord ça va bien à l'inguerre continuer mais ça va qui bouta bien ben j'ai n'engena zo ndenge nini suka papa Ibutu ba bien homme no fulu nini na bisio mais na sera d'accord ça et ça ouais ça va distraction à tout changer comportement tout ça la bomoko tout évoluer vous comprenez rien de spécial surtout au moment to ina to tonga nae uza mutu ya songolo nga za famille botati de père et de mère na lo bango et pas Belleville quand il a patona ma maman chérie na ko changer te na toujours la famille bota mais alingi ko zana ba problème na bandeko na ngai te ba ko bengo pe dona SB ko ko pana ki n'était pas na nini na la problème te nga za artiste na sa ka musala oyo fallait na sala ba les à côté na ko kota ngo souté dans sa famille bota na ça musala baté ba do mutu nyonso parce que musu balaki asali si filmé donc on peut se casting ataliga Ibutu ça na longola c'est ça longola c'est que yo mo comprendre oh mais longoli nga pour un problème ni até parce que il y a mutu ta mususu asali mutu ya SB ako ngati na filmé na ya mona ta musu longilanga pour nini ndeko lo baba mona ndeko baba bilobela moko boye ta mususu pona bango ba no sepela ngote
Et bomelinga pas couple belé, bomelinga ba relation belé, on a se permettre qu'il a mis senga pardon na mi quitter ça parce que il faut ça musalanga. Combien de temps on a pas na belle vie TV na tourner na répéter. Pourquoi? Habiter. Non, avant de tourner, bien rabino tellement tournera déjà qu'on a. Ça casting de mo mère ça la casting na e, tilanga ciao. Donc on tourner ngate mon corps ça pour ça que note à place au ibutu mto ça lango. Abenga na ça lango. Si ka été na ba dire nondo ba lobela bato. Te asikalité, ça scénario so comme scénario na yo et pour na montu nini o tsana o tsate. Donc on les appelle pour nga na sali. Donc c'est un peu ça. Na makambo ngo to tikala wana to landa pe mama epela pa bien linga rivalité ngo ya sila na belle vie alinga ngo makasi alinga rivalité wana abaka sepela na ngo donc pour na yepe guerre continuer eza passé théâtre pe mata eza te faut sila na belle vie ba swanaka théâtre pe mata to changer comportement so ete po belle vie na batuna sila na batuna. Et on a été. Vous comprenez? Théâtre poémata, ils allaient au contact de la réconciliation. Boyokani. Pour que tout la culture nabiso, art nabiso. C'est ici la belle vie. Est-ce que théâtre ambition non, c'est peut-être photo ça quand c'est la belle vie. Vous faisiez belle vie, vous comprenez comment si la belle vie ba dit dans bazana ba groupe na bango. C'est ça ma belle siko yango to sala yango na. Oh to landa ba tuté to landa ba fanatique. Biso ça ne musala so ndenge musala sengé. Pourquoi est-ce que faut zaka si ma belle vie zaka si ma sila po neti bato ko ba d'accord ça va bato ba ko lo ba biloko ndenge wana te. Bato ko ba bijou la reine ba bato ko ba biloko ndenge wana te. Bijou la reine écoute en pleine ni kilt ka tango bimi libanda alingi ne pardon to ba fingi biso trop. Maman epela na niveau na ye na ebeli ya musala ya théâtre. Amta ko lo ba biloko ndenge wana te. Eza bien te za mabe. Je dois dire bon mais tout le monde que non rien de spécial. Au contraire, faut tout ça là ini et puis pasteur à Fouka de la foi à Fouka Melibiso. Pasteur abina loba souté, oza mato ya koyoka ayoka. Mosala nzambe oba Fouka melaraye. Yesu ko Fouka Melibino atangisima amis. Mais beaucoup de malédiction. C'est pour ça que nous avons retourné sur la binoté, c'est pour ça que nous avons retourné sur la binoté. Azo bimisa binoté. Il y a papa na yo azo bengala yo. Est-ce que pour na bino bolobini? Non mais il faut pas tout changer, to yoka au pasteur de la foi te biso, to zong sa bolingo na ya belle vie na si la bisalo. Bato si la base la te, bato belle vie base la te. Tout ça la rivalité moko zala mais ezala loyal. Ça y a finga na te ya ko inate ya ko boma na te ni te chroniqueur ndeti yo zabo quand d'autres lo ba autre ba question ba réponse c'est mamulo nga moko to forcer bino te on a commandé zo lo bana biso to tuna bino vous comprenez et ça qui to côté ba niveau ba bijou la reine ba niveau ba Dacosta ba niveau ba pela ba koki jamais ko linga mabe continuaka il faut to boma moto sila atika la sila belle vie atika la belle vie ba za ba ndeko na biso. Ce qui est une rivalité, on a beaucoup de normal, on bien. Donc, souci no ibutu ezali, famille bota ekufa, combo ya SBP ekufa, donc bozala inibino tout. Famille bota, faut que la famille bota très fort. SB faut que la SB très fort. Ça veut dire batu na place na bango mais bazo travailler ka théâtre pour la lokumu wa Congo. Mais ya ko finga na ndeto lingité ba mwake la te nini te. Ce souci na ngezali que non si la film moko boye. Et Mingisi. Bata belle fille va tailler en habité. Le comment moi soit bête. Le comment on se soit les. C'est au sanin. Top bimité est-ce que le comment on a n'enga misikuna. Top ni à ta film même quoi. C'est ça pour ça la commune en Goyangoa. N'enga normal n'enga bien. N'enga ko finga te. Bah je vais te me ça analyse. Bah va ni 2 3 4 bazo finga. Mais tout le monde penda eloko pasteur de la foi lobi même na ngambu ya SB na félicité bango po totali banoko zuma o babibenga banoko ya SB banoko zuma pe bana posa ya pe mutu to azana posa vraiment ya kimia ekota sikoyo pona bato bolinga kimia te wana solution ni boko zwila bango bon ba bolinga kimia te etali bango parce que maloba nzambe basakana nango te so pasteur afuka melio
faut faire très attention. Comment on a les gars inapercité, les gars inapercité. A Foukami a lélé a ebi pourquoi ça est le gouvernement. A Foukami a lélé attends si ma mis sur nae. A Sambele presque a bloqué la prière maman abimia qui. C'est des choses. Je sais pas comprendre les talibans. Merci. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Papa Ibutu. Motu Nezaboy. Avant réconciliation, na ba guerre bozalé na yongo wana nanya choka kio. Mutu a choka kio pendo fandi même na en dehors à caméra qui penda boité ah mutu a choqué nga makasi. Et quitter matatoko sola na été. Ezaye nani? Tendresse. Nani? Tendresse. Na yoba finga ngao tendresse fingi obo. Mais na ila ba maîtrise mingi ko répondre tendresse parce que au moni mutu so bozala ne kala boyeba na kala bo vivra place moko bo lia bo mela bo tambola bo seka ndeti ngabo na mo difficulté au finga ya mo ngaza ko finga sila te zalo ba vérité mais oui ba chrétien mike zalaki ba chrétien mike zalaki mais ko ya ko finga na ko finga na télévision bongo te yo ba batu ba loko soti te na lobi na boye ba chrétien zalaki comment tu na niveau lo ba ya gabi soye na restaurant au benga na e ya na zo lo ba na te na lo ba la nganya so wana mais ya ko finga te ndete batu musuba ba ke no te mama na yo nani yo na fingi tata na yo bana na yo nyonso boyenga so na bongo na komate omoni atika osala ngote na noko tsaka mo ba chrétien kaka ya gabi boye mais ko finga pena boye rien donc voilà tendance à choquant trop mais c'est ma sœur ngage mingi donc c'est ma sœur na pc mot de tendance dibingo Olimbisi na limbisi pourquoi pas na problème c'est ma sœur ande kolonga moi aussi. Merci beaucoup Ibutu to chité na biso bena na question o to ebité papa Ibutu ebele ba mona ka kaka ba ebité papa Ibutu idole nezala nani papa Ibutu abima na groupe nini non nga idole na ngeza siatula idole nga pena mystère siatula nga bimi na groupe mettre pas imangwao to bimi biso na ba jeu de Londres ba ya Gabi ba bijou la reine ba zina la guerre agenda poto ba Willy Mambu ba Vanta ba banani ba Esobe ba bébé santé to mo belé parce que soba okuta biso soba ya aye to l'équipe buto ça c'est testé watina ba ibutu take sala muto test yo muto ça la dit Esobe test kuna bon la nouvelle ngo ça rendeni nouvelle ngo so ye aye ba 12 mois za obeta makuna soko ye mettre par le bateau mon azu atindi comme na kuzu mamna le ba phénomène ayebi on atindi comme na kuzu ya balugo ndo mutu moko ayebi kamute ibutu kota na scène papa jouer dans ton jeu biso mbale jouer dans ba tanda jouer sur tanda jouer on doit jouer bien mais donc ça veut dire monter na test à beti mais bo saka lo kwa ndeti kara moko bondre donc voilà quoi donc akuta biso na kata nouvelle wenge. Et après tant hier bandi ba bloko na ye wana tia osa ala te ba sachet na ye wana ba li papa milai tia to sala na di boso pla na sima pla sobe akonda ba bloko wana donc wata nouvelle wenge donc mettre pas mango pe à son âme ye pena muta misa biso relation ni au garda na bango na phénomène na baninga na to bona na groupe ni chic shop nouvelle wenge en tout cas nga pena ba tout ya nouvelle wenge to ba pire ti lelo. Si les lots phénomènes à gauche les mutuka jamais à moninga ya leka donc ils a passé à koki jamais to kuta la ga to solo la ga to lia ka to seka ka donc c'est mon ami pena do master nga pena avant de répétition ayi pena parler à zwinga ce badi ezali bonyati badi to koti malé mais ti vivre sentir to répétition ben oui master nga pena ton phénomène master nga donc sur à côté toi ça de fandi abu aye donc masala na moment nous allons na makanisi ya ko sala groupe théâtral tel roi bango parce que bon on a déjà au ça groupe neni parce que la groupe ya mingi tende tsalelo groupe makasi ya non président Elombe maître pas chic loenge c'est tout là ba c'est wana to ça groupe neni parce que bango ne basimba ki Congo penza obimisa muto ça groupe et PSAP et c'est moins difficile tant ba phénomène pour tout le monde même la musique
au moins na so moko longwe moko pas eu courage ya kolongwa na ebité tant bango basaka ba groupe na bango ba auto bo bando jouer na bango cité ba kombo na bango awa to mo na pe lelo baza ba groupe tete na bango tant papa ibu total la bango bo uta ndako moko et ça là yo ndé non et ça là ngesengo parce que tous invité le nzamba battre la biso ça c'est un et puis ce que tous ça musala si c'est quoi ensemble tous ça bon terme na bango ngesa la nga plaisir hein ça la nga plaisir au mona bango à chaque fois ba tournage bo ke banzonzing bozo kutana feti bo kutani likambo bo kutani donc et ça la nga plaisir makasi c'est plateau mona ngona ça la nga bien mama natala yo nangola kandi na yebisaki yo na série ya CD à cassette na niveau ya Luanda natala papa ibutu na ebité série wana ya ba CD na série ya lelo ya ba vitesse Android ya YouTube différence nini oko pesa biso non différence à lelo ezaka mbongo to so mbongo la relation comme sous makasi par rapport à YouTube par rapport à CD par rapport à CD pardon lelo relation comme sous et mati makasi monde entier par rapport à CD et puis to so moi donc tu as la facilité au laisser bana ya futa ndaku ya peka donc voilà on a CD facilité les activités mais respect zalaki ordre zalaki organisation zalaki respect ba kulutu zalaki moi ko banga ba yaya blo moi ndengona et le respect zate qui impolitesse zali qui ndoke zali na kati na ki diabulu mitema mabe jalousie lokoso ki lokoso ko flatter ba flatter ndesiko baza lelo on kalizaki ndengona te PD lesbienne qui PD ko ba kutu ba lesbienne ko ba kutu donc différence au tuninga na o kalala lelo eza ngona ntalinga ko a weli saka vie am soit déjà abandi théâtre lelo ni maman comme la ka donc vraiment différence en ngona. Merci beaucoup papa Ibutu na biso toko vraiment na suka émission quand ndeto lobaka nyose bana malamu et s'il rabé malamu quelques dédicaces moi li lobana SB na famille bota na simbote na batu nyonso balinga SB ba continuer kolinga SB et bazaba ndeko na biso si la biso la ndeko na ngai bango nyonso famille na ngai famille bota toujours et encore très fort plus que fort incomparable incontournable famille bota maman Belfika la patrona ma maman chérie donc elle appelle si bango mbote si bazali appelle si Blanchard Kilombo boss de l'air boss André ka France faut Blanchard Kilombo sur le bien Blanchard Kilombo j'étais salé les boss donc appelle si mbote masalangai maître maestro André ka France quoi appelle si mbote napesi masala ngai Golbert André États-Unis basalam yangona napesi mbote na Michou Kenzo na sima motema po fona sima motema et puis napesi mbote na Armani Ntangu moi ce kitoko moi ça qui mbangiste kaka moi vert blanc na mutu et ça la kitoko makasi maître de vol pas mouké maître de vol maestro André ka France maître de vol pas mouké papa na Christivi napesi mbote papa donc Jiken Combo toujours à Paris, la passion beauté et puis na ba fanatique nyonso balinganga mama Elino Umenga en direct à Londres na passion ba salam ebele Jean-Pierre Monga mokonza kimbangu na kata États-Unis ambote ya kosakanate tous les bateaux balinganga ibutu l'homme de n'importe quoi le bateau poto numéro na téléphone ezali na pesa numéro téléphone pesa aux à l'aise plus 243 89 12 65 094 plus 243 89 12 65 094 wa numéro na WhatsApp na pe sur yo merci la émission ba boso les cas na bi ke bloka bi ezali donc voilà tous ensemble moi ce qui toko na moni taille maramioso Ibutu ya makambo toi la tête maman merci beaucoup papa Ibutu on est aki ambiance mbana yo ya te un petit temps comme mbana yo papa Ibutu bi wa songi ti mbana yo ti ndeti ngamo na kuta yo tra ko mbana na yo to sodi da page wana yo za so mbana yo te batu ba ba so balingati pour les mamans naza marié te comment na ko tanga komba mutu abalingati bon le papa bobino pe c'est normal ba chroniquer c'est il va partout États-Unis Londres partout il va merci beaucoup papa Ibutu faut bala yo kaka po obima po bozo wela ya bozo wele mo internet. Merci beaucoup papa Ibutu on est aquí ambiance ya plateau avec papa Ibutu ya le karabo fatika bon loko fani kama ndika we sepe ça va obalinga kai en tout cas merci beaucoup nani leki nanga moi sorti poto nai out Suisse nani Orgazi
Gazi, ah, Mukuse Delix. Mukuse Delix, to tamboli, to sali ambiance, to ke, to lié, to ke na cheta, to tamboli, na leki na moi si on gazi. Donc, kasi ya on a bisoté, bola mo pour la rater. Aso ba ya champion tant to bandi musala penza ya champion yo. Biso na Barcelone, bola boya ya champion ngabi voilà, la reconnaissance. Et ça sera très bien la vie à Moutou. On gazi to yunga ina ye, to yunga to beti na biso ba. Lobi na ki elengi, na biso na zonda kusuki. Soki erni na zongi ndako dans la CPL qui na makasi organiser na kini koto yo le tout ça na yesu sur le na so yunga na yeka na so yunga na voilà on va sonner le taliban. Merci beaucoup na abonné tous vos acquis scotché branché Yolanda biso na émission na biso polé na kata Isaki News télévision ya opesa bino ezala raté. Merci beaucoup kaka ndeto zone c'est la rabino bon commenter émission bon partager bon liker. Merci na Francis de Bundes grand frère chéri yo zala awa. Grand frère nanga vraiment Francis de Bundes grand frère nanga ya tonga na peso pe nambote siko za kuna pa na Panama moi na poto solo. Merci na maman chérie Rose la patronne, merci na papa José Young pour la considération en tout cas papa merci beaucoup na batutu bolandenga vraiment de partout ceux qui sont bazongité to kutani à la prochaine bye.